Bah, bonjour à tout le monde. Bambote Ebele. Ici Kabizubino. Bon matin. Vous allez bien? Non, ok, Moussala. Non, Tambola. La voiture est au Leka, voilà. Bon, yo quand même sous bien que. Mais on a vu vraiment 30 et comme ça, semaine où je crois bien. Non, ça la tombe ma casse. Reste la semaine au Biba. Voilà, lundi, mardi prochain, nous rejoignons congé moi qui est non bima non quelque part. Voilà, bande ko ngai vraiment bobo to bondeko et puis bah bon service. Na ba oignon so ba ki musala. Voilà. Bolimbi sinde na filmer na se. Kala kaka pour la sécurité na ngapoko. Dans moyen na filmer place nazali ezate na la sabino poingi ni naza ezali te tala kaka mboko ekoma mitema mabe baza ebele bakali ya mpemba ebele bakota youtuber se ba monika kwango na yebi yango koyeba ngo kana si na pavement. Voilà bandeko nanga, c'est un peu de l'ambiance. Voilà, c'est un peu de l'ambiance. Quand on regarde ça, non, moi, nous avons un belleté. Et belleté, qui était 5 minutes, 10 minutes ici, non. 5 à 10 minutes. Voilà, bande konangai. Naïena, nous, tous, on attend lelo. Sujet à moi, on a biso Ruth. Sujet à Ruth. Concernant Ndaku, maman n'a pas héritage à maman naïe. Maman naïe à Salaki. Tanaye, Ayembaki, avec la connaissance, donc à cela qui vit naïe, à Koufa qui peut bongoter, à Tikaki et loko ya munene, au mutu nyoso azarana souci, à Tiki la bananae, ezali ndako. Bon, kotika Tikaki ndako wana, en tout cas, kongai, ponanga na yebi kezali ndako ya Marie Misamu à 100%. Lokola kufaki aboti mwana moko Ruth o biso nyonso toyebi keno mbala moko héritage eza ya Ruth mais soki ateki ndako wana bafamille ya mama na ye mpe bakozwa ndambo. Voilà, mais kolala kolamuka mascotte abimi alobi ke ndako wana eza ya bango mibale na Marie eza na bapapier. Moi je ne crois pas que bino bakroni maman biso bakroni maman la mususu nanga pe na kati koma to bandi kotika batu babanda kobenga babanda kofinga mascotte eloko nini oyo boza nango ya preuve bande konzela nde makambo moto pa lobi azoya ekaka na eloko ni obino boza nango ya preuve ke ndako wana eza ya 100% ya Marie ou bien bazan nango Marie na mascotte 50% ou bien ezapé 100% ya mascotte. Bref, ezate au lieu boya to sala ba analyse to tia ba angle nyonso soki ndako oyo eza 100% ya mascotte, en tout cas Ruth eza boye soki eza 100% ya Marie eza boye na boye, soki eza 50-50 ekozala boye na boye. Ba analyse moko ya bien parce que biloko wana ya succession eza ba biloko moko ezobebisa ba famille. Batu bamsu bazobwakela bango ba maladie, bamsu bazozwa bambasu, bamsu bazokufa pona biloko ba succession ya ba famille. Alo to solo lango bien bino bokoti na ba live bo bandi kofinga mascotte pardon. Goche mascotte bo bandi kofinga ba injure wana bozofinga boyebi te eloko nyo eza caché na ndako wana. Siko so Goche mascotte asiliki alobi bon eteka masiko après desimo boloba lisu motema mabe ateki yango kaka motema mabe yango congolais tout ça pe banalise to boite ata hermo pe to yaka na ba désordre mais hermo pe mitu na biso zonga na ba sujet o eza sérieux sujet nyonso borozwa yango kaka so bomoni eleki na net bozwi yango kaka pona kaka bosalaka bosalir bato na kati ya sujet. Jamais vous pouvez savoir tout conseil, faut vous prendre mutu na bino moko.
Ce qui vient pour poni Ruth, faut pas finir mascotte. Oh bah poni mascotte, faut pas finir Ruth. Alors que toi là qui n'a sujet on a bon côté. Toi qui n'a pas poni la sa conscience. Hein? Ezali le comment tu es intimité mascotte nenga zawana na ba bien o yazana ngo awa na kacha UK. Tam subino boye biete. Mais na ba bien o yazana ngo awa na kacha UK na intimité. Akolinga ke ateka ndaku wana. Suka zana mbongo te ndebo kun koloba kazana mbongo te. Awa banana côté kata musuba ndaku aya awa. Bona awa europesa epena mbongo ebele. Kopesa epena mbongo o ya ko sala pena ka sala pena makamba bien. Bande kuna ngai. En tout cas, no tika nga bino kala tipo na okoma. Bande kuna nga non. Il faut vraiment to lam sa conscience na biso. To lamuka bande kuna nga to tika biloko eza malamu te ya kopesa na ka ba conseil ya bongo na bongo nga sujet ofona zongela ngo lisusu siko na minute oyo soki mascotte alobaki vérité kenda kuana eza 50-50 azoyeba pona nini a insista kenda kuana ete kamate batuna kalobi alingi nda kuana ete kamate tamsu ba raison eza ebele ba raison na peto ko pi ko bimisango apona nini alingi nda ko ete kamate tango mususu ayebi mobali ya Ruth aza mobali moko boye aliaka mbongo pamba parce que baza ba petit na ba koli awa na ndenga loyenge tango mususu ba famille ya Marie bazotalela ndako wana tango mususu Ruth aza nanu mwana muke ako dépenser mbongo wana na ba Chanel ba biloko ezanga tina on ne sait jamais tango pona nini alingi ndako wana ete kamate to sololi bongo lelo biso nyonso tokoleka to souhaité te soki Ruth lelo pe yenda kufi avant mascotte ndako wana kotikala pe nani epa nani est-ce que bozo tiango pe na idée bo tiango na idée te bo tiango pe na idée ke lelo soki Ruth akufi ndako wana ete mascotte azana bomo nanya kozwa ndako wana ekokende ndeni bande ko nanga ebele ya koloba mais na komi déjà na porte musala bo tikala malamu vraiment to sololi hello to sololi penza bozala bien natala na air na ngai lelo fona banda nazala moi 6 minutes nanga bozela na 6 la bino bande ko nanga tozala quand même mayele tozala mayele tozala na ba analyse mo ya kitoko makasi tokokoya na ba analyse moko bidon te banalise moko ezanga mutuna makolo bobandi ko finga mascotte ba mususu la danoise alinga Ruth te boyena boy ça n'a rien à voir na kolinga te sujet ezali ya succession lelo siko suki lelo nzamba bengi Ruth avant mascotte biloko wana ekokende pa ya nani banani bakozana na droit Ruth pe aboti nanu te soki lelo akei est-ce que mobali na ye babalanaki na communauté de biens ye mutu akozwa biloko wana soki babalanaki na communauté de biens te na séparation de biens biloko wana ya part ya mari ekokende pa wapi mascotte akozwa ngo 100% biloko ndenge wana so babalanaki na séparation de biens soki babalanaki remise aux accueils ke biloko oyo kokuta na ndako ya libala eza yo te o bobalandi ya wana ekomi ya bino ba sujet wana bato ebele baza na erreur bato ebele bazo comprendre te mais tokosala ba live na biso te toye to bandi ko finga mascotte bofingi siko bobimi na nini bobimi na eloko moko na mutu te na kati na okaka ozaka na perdement ozomiyeba te biloko nanga un jour ekokende wapi tala ndenge parents na biso ebele banyoko bina poto ba démarche échanger bango mikongo ngumbama ba bien na bango basali bana na bango ba bénéficier nango te soit bana na bango ba bénéficier nango bake ko bala ba voyou obi bake ko bala bake ba baby yango ka ndengwana biloko ba moneli pasité alors mais soki ba ozoko solana bana na yo ba sujet ya boy eza ba sujet kitoko eko sunga biso mais biso toziango na angle mo ya mape to bandi ko finga en tout cas on a regretté pendant ma casse na action ndenge et salami mais eza vraiment communauté photo changer to e bandeni ya ko sa ba analyse mo ya bien o ekoki ko sala ke vie ya biso ezala kitoko makasi en tout cas ngana tiki bino botika la malamu tokutani
et puis bonne journée hein? Et puis des gros bisous na bato balinganga bo like vidéo bo partager soto zongi na biso na poko nzambe apesi biso makasi to ko continuer sujet oyo to ko fongola ba angle mususu oto fongola kité parce que y a beaucoup à prendre na sujet oyo to zwango lokola exemple to zwango lokola mafingute to zwango te parce que nga place jusque là nazomona mabe oyo mascotte asala kité ce qui réellement kombo na yeza na kati ya ndako wana po na ngai azo protéger ndako wana. En bon attendant, salut, bye bye, bisous.